lelo na regretaka pourquoi tu es banana yi. Donc il fallait pas na yeba na ye pour makambo ya makamba bien pesa là na mou. Mais il faut marquer mutu ezali o ya mabe ya onde tikala kati. O ya mabe mutu marquer mutu. Bien eza bien parce que nzamba sala biso poto sala bien. Bien eza normal. Mabe nde mutu eza normal te. Ya ngwana mona ka marquer ka mutu. Donc au regrettant ni on bana ko donc ngala mona ka il fallait pas to yeba na kutu te. Na sala vie na ngana ndenge na nga yipa sala vie na ndenge na ye. Engana lo babu Jesus. Omoneti ata soko ayoki ngana kufi, aya na yete et puis je na lo bango na famille na ngai bo meka kondima cotisation na yete na lingi muto ya ko tchola ibembe na ngai un jour te. Comme pe jour ya okufa na lingi pe mutu mo betela ngape masolo wana te. OK ne pete. Na